affaire ya selo scram na Adjan bandeko na ngai komi na niveau nini. Adjan a répondre, toi à répondre te. Ce qui Adjan a répondre nini. Parce que c'est le ayaki a tout les babordir pour na ndenge akendai kolongola veste, ndenge alongola ki sapato na répétition à Weranson. Alors Adjan Marukambo, c'est le aloba qui est combiné na matoi. Et réaction à Adjan, ils ont nini bandeko na boyo kango awa na chaîne na biso ya la grande découverte TV. Pour s'abonner, pour liker, pour partager. Ba comment na bino ko sala biso super bien. Un grand merci na bino na ba encouragement na nyonso o boko sala et sans plus tarder Tobo Sanate Weranson le roi de la forêt Nkoi azana concert na Paris le 25 février 2025 bandeko na bouye belé 175 000 personnes au sombi biete aux angeli parce que 75 000 personnes oui ils ont belé mais façon batba ko sombi la babier en tout cas et comme na ngomukie déjà bandeko belé si ba sombi en tout cas yo muto la biso zo kabiso na no sombi te somba bien na opo o hatete parce que oui ranson azaka mukonzi ya ba spectacle oyo biso na bino to yebi vraiment la famille c'est Léo Scram alekaki na ba page alekaki na bémission pour na roseka Adjan ndenge balongola ki veste balongolisa ki veste pa ya Weranson ndenge balongolisa ki ba sapato pa ya Weranson c'est le aseka ki alobi eloko wana ye jamais akoki sala ngo eza pona nini pona poto to pona concert oyo ba obeta na arena de Paris. Alors alobi pona ye c'est le aloba ki pona ye jamais akoki sala ngo ti mokile kokufa Weranson adiminaka batuka bongo et tout. Adjan place azalaki Adjan asepeli te message déjà komaki alobi c'est le ba ningi nini ya komankenga respect na télé yese le abosaninga yese le oye banga sute yese le azomi ulakisa nini ami mona kanani oya komaka akoya kotutelaka bato ba bordir air nyonso en tout cas pas na ngai koleka te Adjan alobi bokomisela ye message message ya Adjan eza awa c'est le na siroza déjà kobongama mpona koyoka message o Adjan atindeli na monoko ya Odile Manzaka parce que wenge eza wenge eza mboka 12 wenge eza mboka mambo ebele oyo biso nyonso toyebi na wenge osopi pétrole olota pétrole moto obangisa moninga azate elikolo nango c'est le to ko comprendre pété c'est le tellement zo manqué bato nyonso ya wenge abangaka te ayaka oyo ekozwa eya alors bana wenge pe balobi ye lokola linga oyo ekia eya bango pe bakotikaka ye jamais bango pe oyo ekia eya bandeko bosabone bolaike tolanda message ya Adjan et pas ya Seleo na nzela ya Odile Manzaka ndenge bakokebisa ye. Voilà, tolanda bosabone bolaike. Voilà la famille na otchela bino nano ba propos teni ya Seleo Scram ndenge alobaki pona Adjan. Et après ça na otchela bino ko message ya Adjan oyo apesi o message ya Adjan oyo atindi na nzela ya Odile Manzaka concernant ba propos oyo Seleo Scram a tenaki na émission na ye parce que mutatinda ki Seleo te aya koloba makambo na ye eliko nango ye Seleo alongwa na ye wenge bana wenge balobi makambo na bango etali ete. Et voilà bandeko bo s'abonner bo liker bo partager et sans plus tard sans oublier ba commentaire na bino et ko sala biso vraiment super bien. Voilà tolanda bandeko oyo ndenge bako kende na makambo na bango na internet na biso et voilà tolanda na concert à maison mère na yate na comme téléspectateur on a foutu tiki na et puis on a likolo pour acheter les billets pour soutenir l'orchestre. Mais moi, tu as arrangé tes 1000 qui t'ont azar na yozati. Je m'en fous. Je fais mes albums.
Qui pense ça? Big donne accès à l'album, moi j'ai mais tu es bibino mbalé. Business, les longs de comment ma caméra négocier pour se rassembler. Et à ma caméra, on va parler. T'as pas vu à Gianni comment ballon les vestes, ballon la cravate, tu ballon la sapato. Un grand garçon, mon colo, on a dit Weston. La veste, on a entendu à pignanter bien. Ceux qui ont devant la veste. Non, je vais pas enlever. La solo. Non, je vais pas enlever. Mais c'est l'orgueil ou quoi? Mais c'est orgueil. Mais ça qui bon mot. Ndeni Bila ko s'est déplacé pour l'anda oui rappeler ça pour préparer concert. Et ça problème de Hollanda. Non, et ça problème de Hollanda. Parce que va bien qui faut Hollanda. Va bien qui bon. Et ça c'est plus. Au cas où vandi bozana satellite na mutu na yo ebi que non. Nani nana. Et puis t'envoyer au bois qu'à cri à vie. Na bois qu'à déjà ba cri ça la six, na bois qu'à les autres pour ça ba mbombolo. Ah. Bon na ba rater un gars sur poteau comme ça bon. J'aime me respecter. J'aime respecter les gens. Yo kasi magino Weston on est na Betty boy. Mokonzambo kapala atakango. Et c'est fou non pas na Mokonzambo. Papa après tout même si au colio là ti Weston le long de zolo bien sûr oui mais wera na histoire no azara wera azamuto on n'en disconvient pas. Azamuto a présenté. On n'en disconvient pas. Moi on n'en disconvient pas. Respect s'impose. Le respect s'impose. Et ça n'a dit jour monsieur sur toi qui na mariage à mon ababindombe. Les vies a commis libanda. Ba ebisieke, ba petit na iba na kati. Via bandi pour ya babindombe o tout élément. Pourquoi on va se lever? Est-ce que ça armé? Est-ce qu'on est obligé de se lever? Non, les vieux, quand il va passer, il va voir qu'il doit ba petit na. Ah, c'est le comment? Babindombe. Nous, on va déplacer pour aller s'asseoir là où les vieux. Bonjour. Il y a un concert à Maison Mère. Là, il y a thé. Papa Bino, il va télémaki. Allez, qui fait bichot. Après, mamie, il est là, moutou. Avec non, ah, tu vas pas t'en venir. Viens, mon bichot, allez, qui bichot. Bichot, donc, tu viens à la bacada d'ailleurs. Tu vois le problème. Mais après, Nasuka, il paraît qu'il y a un se déplacer, on doit payer une botte. Parce que moi, ma mère, il y a qui n'ont pas de payer sa vie, une botte. Tant on a eu, via l'inga imposé, na mato iki. Oyo na émission, on a dit, non, vie. Dans la nation initiale, noté. Moi, n'enga ma solo, izala. On va bien de sola, na, parce qu'il y a une normal. Réalité. On va bêter au 12. Non, 12 T. Vient imposer makamuna le bonne émission. Et voilà. Même Fatima y a un concert à Maison. Ndé aleki ba banani nakolo banani. Aleki ba vina biso ba Lacoste na Roloba kona omona makambu. C'est là comme on dirait l'équipe a vu nanga nani kabose bulembi a comme on a place à Gianni yemo konzo ga c'est le aibi que guerre na Gianni au salate de abonga mai c'est le na yo peso message via Gianni toto kata na téléphone siko alobi nanga na répondre ote na di charge wana abi muto répondre yote par rapport à ba propos yote ni po na ye nga na peso message nga na problème na ote nga na peso message via Gianni alobi boye na yebisa yo lokola yo zo kantondire yo comme na monopole ya koloba nyonso ozobosa na makambo yo kokoloba na TV bonga makabosa la guerre na ye ako répondre yo merci. Oh. Et aboy na loba bina ibisina bien répondre. Non ngai te yemo mtabenga. Bengi via Janice ko via Jantonga bengi ko calmer. Ngana bengi te ngana temina Olivier to sola libanda ti to na ba mettre chura mboma to zaki na ya musique comme si la mbote pas Andiris to zaki na ba Thierry Wante libanda na Olivier to telemi to solo du coup appelle le côté na nga Jani to bandi ko sola papa isingo dile boyoki makambo ele kan te vinga mnaza kuti na yoki ngobya lui OK na benga kiyo pona yebi ke yo ba retourner question na TV ko répondre ngo te mais c'est comme si là un message est passé Léo
yebisa eboy abongama on dirait y a sala guerre na ya janité ozo mona tenga na benga ya jan oh ozo ke na ba respect ka munene ozo ke na ba respect c'est bien té o atika ni kamuke na bien po yimda alobi pe bien ke po na cheki meli bo mutu yo saza na zo kama mbazo loba donc alobi na mutu yo so tout so leki na TV batu mambo na koloba te po akufite munoko na eza ole la fufuta ko répondre c'est Léo alobi na ngana yebisa c'est Léo na bia charger biloko asika ya jana zoya azo elo penza wana wa tenga na boma moto mamna ebi mutuna makolite parce que wera ninga za bongo amuta ba structure lui fait pas makamde batutu basala soki ninga via jana kota ki wana so eza indusa ye mo ventone te yo foza na veste foza na batu baza na simatongo chabo ayebi ndi azo mta stratégie yo reposer wera mambo nga sala te Maramoueza yoteza ya Jani na wera. Ce qui t'a Jani de voir ça mal, c'est pas toi. Yo komi ko poser makam. Mukolo likam. Ngaya ngani bona mamna ngati. Wana za département ngati ngai ya Jani ati message atininga na lobby. So la mapeke e yindi makasi ngamo pe na ye. Nga message biso de la promotion wera. Il y a le sens que pour par rapport na sens nyoso boyi na ye. Alobi na sale mission pesa tambote te. Ka wana nde ya ngoyo se kusa kombo na ye. J'ai besoin mbote. Abina na monate, ngape na monate ya sale mission a pesa ta Jani mbote. Nga mona nga ngote. Bon. Na évité c'est Léo a un problème sérieux. Obi Bill Clinton a les kaka azab tozana na problème té. Mais azam utalinga wera mingi. Le problème c'est ça. Bill Clinton a sala émission mo lobi ke baboyaka wera na studio. Na nini ya feri. Na lobeloko lelo na dynastie. Na dynastie na générique à dynastie. Bila loba abi ale kaka la TV. Ngana eba biso tozaka na Guinée. To kende Guinée vidéo ane côté la ngai président président Sami Dr Pichu Musungu na avion. Et côté na maboka prise. Bila oloba baboya ki baboka wera. Président la ngoboye. Nde bila oloba. Baboya ki baboka prezi na ndeto sangana ki wana balingara wera te baboya ki baboka wera na générique yango pesa nga kanda na longwaki écoute na prezi atali sima nango apenga téléphone na ptali natali e bandi débat na kati wana ezaki tiraima nga na yama na miso prezi nga na lobi yama lobi to lobi papa ici tango to kiti na se prezi atuni avina nga mais loko na lingara nga makile sauté na sa nini na bomi mote pas prise mais na leka kutu na TV na lobi pona nini eza makam na bongo zaki ya dynastie bila ekolo bango pourquoi pona nini ko protéger mais c'était qui boya tu baboka wera c'est Léo alors bango le clair po tango yozo luka ke olobi wera ninga sali nani la nani comme nani nenga sali vena miso sesele asali mabe mais yo siko tango yo tanga wera mbale belé olinga président yenda boye baboka après ye mutu aya ko leka eza makambo te nenga guerre ezate ya ko leka lo bakinga na koseli makambo bila kufite fera kufite ce qui a fait aujourd'hui rankine ya makaso mona pas faire et monsieur bazaki kezongi yo monite ke tango sele ona na faire bakanga binemi ba momo te doser oui ba poni mais ngana yebi raison wana mais na koya ko bimisa ngona TVT alors aloba makambo eza pona bien ya wera na TV parce que même biso odi le boy pona tanga selo pona wera na koyebele wapi muto ayini azate mais chaque fois les canate volo bakisa koloba mabe c'est là quand on gagner ozana muto ko gagner te ne pense pas que roboma nango e roboma nini promotion e roboma promotion te tango yo loba makambo parce que po bimisa Jani nene nzoka Jani ye mo na wera ba ebelo ni basalaki yo sauté pour moi lingo bimisa on dirait a Jani basakani na eba bimisi ebo aucun esprit na emoko alinga ni biloko anate parce que Jani aza muto alinga wera de vrai abano faut dire na wera le te aya bobiso na studio bobila ye aye na studio basoli pe la présenter a Jani pe lobe aye hérité pa aye na studio to sololi yo sikondo ozana na okendata oyata rep mo ya wera te nano ya pa wera te eloko moko te otala wera na musika mais o lukaka ko créer babiloko pourquoi toujours c'est lui ils ont un guerre, ils ont un promotion. Si on a posé dans le bas, on a posé dans le bas, les 15 leka. Moi, je suis pitbull, je suis bébé. Zombie. Oui, les sous-sautés. Les camaboy na loba, diana boy, mais na décortiquer mon qui
na lobi na batu balanda ngo penda bien et puis makambo nga na lobi na ye ayebi ke yenne mutabo ya ka batia komba wera na générique wana c'est quoi le générique ngo zapi batia ki pe wera te ezawa. Voilà la famille Bolandi Odile Manzaka ndenge aina message oyo ajani atindeli Seloscam. Donc Seloscam esiko zali bongamaka pour ajana lobi akotika yo te batu mususu batika kayo meye alobi akotika yo te azana yo tina ti. Donc nengo lukie makambo obosani ke ye paza mwana wenge obosani ke ye paza yanke. Donc Seloscam bongamaka ajani apesi yo message alaki yo alobi akoya lelo te akoya après le 25 février. Et Odile Manzaka pa alobi oza muntu na ye me aobosana toza muntu na ye osopi pétrole okolokota pétrole. Donc rando o tokozela na 2025 mosusu eleka ya héritier na blana eleka ya héritier na feregola. En tout cas ezala rando moko somo parce que Seloscam aza na ba problème na bana wenge nyonso. Lokwa aza na problème na bana wenge nyonso veut dire que guerre oyo eke kotande bana wenge nyonso toyebi te Werenson akozala na ngambu nini, akozala na ngambu ya Seloscam to akozala na ngambu nini, parce que Seloscam apparemment aza ne wana mpona miziki te bakela ye nde mpona mambo ya rando bakela ye mpona bemission etikali moke Seloscam akoma journaliste mpo likolo nango toyebaka te akoma na ye journaliste to akoma na ye analyste to ezalaka nini. Et voilà bandeko na nga rando oyo biso tokotala kaka ya oloba mingi eza te. Bosabone, bolike, bopartage. Bisous, tokutani na prochaine émission.